Bana Nzambe, les affranchis, Monseigneur Nzamba Solo, à Paris, Monseigneur Nzamba Solo, en fait Emmanuel Dodi, a Bengisi Bissowana, l'église Nebiso et Kitoko, fête Nebiso, le 17 décembre, Tozalawana, maman da Potezaranda, maman mema papa, maman mema bana, Otiga bana, va fêter la Maboko Nzambe. Merci. Tozala bango wana ekozala malamu totikala Monseigneur Nzambe moko ngabenge Monseigneur Nzambe moto na Nzambe prophète Emmanuel Dodi biso tozoya déjà ngana zozonga ngana za na 5 ans na petit doko intérieur de Paris toza koya wana tosambela Nzambe tolia bonane tokota bonane na Nzambe. 17 décembre, les affranchis, Bana Papa, Maman Dodi, Nzambe ya Dodi, Nzambe ya Solo, Nzambe ya Emmanuel, Nzambe ya Solo, Nzambe ya Kosaka te, asala ba miracle, ngamo kisinjora, prophète Emmanuel epsenga okolemba ba poto ngao na 5 ans. Papa, première émission to sala na yo na boyebisanga quel penaza na vidéo wana. On va en 2022 2023 ti eza yo. On a vu 5 ans. Merci papa. Tout le monde a un miracle au sala pour la banque. Le prophète a bomba la souminité. Dans les 17, bomba 2024 on a ma boca en colo. Bomba 2024 on a ma boca en Zambé. Tout ça là, tu dis que la 6e ligne. Tu dois y aller, tu dois les affranchis. Tu as ébélé, ma Europe déjà, ma zone de Toya, ma Amérique, ma zone, oya katanga tokita oya braza boyaka bana point nord boyaka bana ngula boyaka Monseigneur Nzambe alinga tika biso na maboko Nzambe tokota 2024 Nzamba pambola bino bato nyonso makoya Nzamba zana bino bokozwa ba métro bokozwa ba tram bokozwa ba avion bokozwa ba bateau Nzambe ya Emmanuel Dodi akotika bino te amen.